Congo, info. Tout le monde est d'accord. Très chers amis, bonjour et bienvenue sur votre site rdcongoinfo.net. Tout le monde est d'accord. Avec votre humble serviteur Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise, et comme tous à la cas derrière l'actualité. Et l'actualité nous oblige tous à la wana toujours. Et on est là, tous en un camp Luano, pardon, camp Babylone, au Badnion Sobaebi. Et Toye Wapitoye, et Sika Oba Esposa qui corps, il y a Papa Nabiso, Oyazali, Papa Moboti, il y a artiste Nabiso, il y a Mounene Namboka, on a Kombo, il y a Robino Mundibu. Alors on est là, le long des deuxième jour, qui est de Kotika Yango, na cimetière. Alors, on a derrière moi, Bazo à la messe, confrères, consoeurs, Baza Awa, et puis d'autres musiciens, Baza Awa, et tu remets un peu que solo la naba musicien, tu remets un peu que solo la naba comédien. Laisse-moi vous dire que ba comédien peut Baza Katina Oesika. Alors, ingénieur Kelly, Koloba Mingi, c'est trop dur. Totambola, Tobeta Betali solo, naba confrères, consoeurs, Oyo Baza, na Katina Oesika. Ingénieur Kelly, si tu es d'accord avec moi. Et voilà, on va essayer un peu de parler avec le porte-parole de Robino Mundibu. Bonjour. Ouais, bonjour papa, bonjour. On est venu, tout le monde est là, tout le monde passe dans ma Robino, na podium, à Kokité, à Kokio supporté à Leli. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Obsek au Nyonso, Bandé Bimaki Lobby, Tilelo, Maramongo, se déroule Ndengeni. Ouais, Bigaka, en tout cas, merci beaucoup. Nous avons assisté à Matanga, en tout cas, nous avons présenté nos condoléances, et puis attristé la famille à Kelembi Mobimba, puis le président Nangaï Robino Mundibu, Moningaï Mathieu Mabouza, Aigle Noir, porte-parole à Robino et le grand Manitou. Omoni tozana mawa mingi ya ko perdre papa munene papa oyo aboteli biso président na biso Robino Mundibu. En tout cas pena moi passe peneza na mutema yebi matange bimaki lobby vendredi tozala le samedi kala mingi te to kende enterrer papa. En tout cas pena passe na mutema enterrement eza na nécropole entre terre et ciel na commune Ansele do ezala le samedi yebi en tout cas na CP na présence ya batu tuba e awawa na batu tuba tozomona absence ya moi ba leader tozomona mingi batindi ba porte-parole mingi batindi ba musicien na bango mais bango moko vraiment baza présenté. Alors et ça libino comment bon ça par rapport ya mutuna mutundenge moko zo sur la makamuna ya mutuna mutundenge sur la makamuna bon lobby na butu ba artiste bazalaki ba artiste pe le roi ba président Abraham Mazalaki depuis que Pomba Nias pas Zalaki, Venabiso Papi Kakol, il y a machine pas Zalaki, en tout cas, artiste Bazalaki na bango. Bon, le long de Sigo, on est au Zomon à Pena, Basoya, représenté, ba leader quoi, représenté, leader, Bazana bango, mais yo Marambo le canon normal, Bina Tango ya Mawa, Tolela, Bazolela, na Tango Bisengo, Sepena, Oba Sepela, on comprend au Zomon à Oba, Kabula Mawana Biso. En tout cas, nous avons condamné Moutou au pailleté. Nous avons ndeko na Robino Mundibu. Moni Robino Mundibu aza artiste oyo azana problème na Moutouté. Tango baninga bazora ba problème azarana bango. On comprend tango baninga bazora problème azarana bango. O pele le koelié ba obaye ba oba monani to ebité ba o peut présenter ba condoléances na musika problème ezate po amsusu bandeko benga ngai ndem nando yamba bango na téléphone na président ba présenter ba condoléances ba o peut bazuma ba contretemps do yo ebika. En tout cas, Robino Mundibu a fait papa, les autres qui ont kunda. En tout cas, baye, tout se pèle un peu, bayo kabula mawana biso. Merci beaucoup Mathieu. Na ebi kenaro lukayo après matanga to robeta lisoloka ndenge zalaga. Donc ingénieur Kelly to tambola to zope ba. OK, merci beaucoup. Tozo continuer ba interview. Ah to moni na sima bomo na sima ngai na za bongo na équipe ya Pomba Niance depuis tozo me robeta moi lisolo na bandeko ba ko assister Robino Mundibu lelo azali na passe balobi to sepela na ba bazo sepela to lela na ba bazo lela. Jonas Likompa Boni qui me gadi Mouya Ibenge tomoni bino boye lelo ko talande kona bino musicien oyo atiki o papa na atiki biso donc collègue ya patron na bino depuis Pomba Niance et na mitema na bino ni nezo sala bino tango bomoni Robino boye azolela papa na bon mon premier ça c'est non pas si yebika ko père de papa Botio ils allaient toujours choc na moté mais tout ça na simanaï quoi pour nous. Alors, tout le monde est absent à Pomba Niance, tu évites est-ce qu'il y a ou bien Tindika Binon Debo est représenté? Tu es prêt à Roya? Mais si tu as un libre tout en terrain, pour ça,
liloba nini papa ke ya tiki biso Robino azawa na so balobi opesa Robino message nini yo ko opesa Robino. Bon message na opesa ye kaka. Donc message zaka boye ba nini azala motema okita nyeza makamanga pe na so fele. Donc après donc ndé mon papa patikanga. Donc message na teme donc a continuer kaka a battre na vie nzamba ko sunga kaka. Merci beaucoup to supendeko ndeko pesa biso pression na yo lelo yo kuta Robino Mundibu ba zana pasi na motema libota mbokolo banini. Ouais, tu iras Kabola na biso na Robino Mundibu na komba pomba nias pour papa et moi zoya biso to ya déjà. Tout jeune lelo papa ya moko ya camarade ya patron na bino atiki collègue ya patron na bino atiki biso et ceux qui tolobi opesa moi message ni ko opesa na patron donc collègue ya patron na bino Robino Mundibu. Ouais, premièrement ça non sangamawa na longoli non linette pour talaka ka papa pena kofi veut dire que aza papa na biso tout ndeza bongo na yebi ke to tikala ko monana na aucun jamais dire que pas sinon ngwana ezaki soki a voyager ki to ba 15 jours à Rozonga mais lokola kei ya pena passer lo revient na ngai héritier minimbo bisenga bi bolela na bateau bazolela Alain Pipe na lobi susu bolela ka na bateau bazolela yango no moni pomba atindaki biso awa tozala na président Robino Mundibu kota zali mais yemo pe pomba aruza na biso to aruza te parce que to moni ba leader ebele ba monani te mais ba tindi bato ndo moni boy tozaki na émission tozaki na RTG Patoni Koko toleki ne pas Rafine Ntumba dire que yati kale katala ka ye tonga bimbi bato bazé belé ba kanga e moyen to yane longo ezate nda pesa biso bakara pesa biso bakara bozo bakara obokena ndeto ye pa ya pour talakaka eza sangwa ma eza effetité président Robino azolanda so eza na message moko pesa ye message ni ouais na ko pesa kaka ba courage ndeza boata la siko liboso et dire que atala liboso ebi ke papa déjà kofi ndeza boatika lié moko fo bunda ko ezala ki ma muso ezaki tomso tala papa zali a osala boye vous comprenez mais ce qu'on ndeza boatika lié moko na pesa ka ba courage kota zali et dire que aza mobali ko simba. Merci beaucoup tout jeune Masananga Iboni. Ouais, très super. Président Robino azolanda yo na minute yo akufeli papa atiki biso. So ça na message mo ouvre mais tout na mutema opesa président Robino ko lobani. Ouais, normalement, j'enlève d'abord le chapeau. Au moins babi na vie na circonstance nyonso tout comme ça nzambe parce que nzambe mutapesa ka yepe mutu azwaka. Alors tout condamné raté parce que nzambe mutapesa ki yepe mutazui papa et ça tona e tout comme ici ka nzambe parce que yende mutu azui papa na biso to souhaiter kaka akende tout trois ti epa na yemoko kolo mais na quatre ya mawa moni a choc moko sona kuta na ngote okoka peut-être ko supporter ngoti ko supporter ngoto loba kaka po moni babi mawa kolo na mta santara ngoti na suka alors ya moni to epena tous ensemble na président na biso Robino Mundibu tozo kabola kaka mawa elongo ndenge omonde ko nanga tsolo ba vi baloba epena to ya kabola mawa tina poto bazo benga biso bashanya ba enchima bazo benga rasbo kende vraiment alors ezaki pe plus profond et mon papa na biso pomba nuance tout ça na epé longo awa auto koma déjà peine non auto koma tout le monde est déjà auto koma donc tout ça na epé elongo awa toujours kabola kama on a président na biso. Merci beaucoup Kelly to continuer l'interview ka ndenge zalaka. Comme je l'ai dit tozana ba chroniqueur ba chroniqueuse ba journaliste ya télé na biso pe ya kin baza ba journal tozana ba comédien tozana ba musicien. Alors je vais parler aussi avec ma sœur grosse moulure. Hein, moi les solo na grosse moulure. Hein, grosse moulure. Bonjour. Bonjour. Tomoni boye les loko kabula mawa na Robino Mundibu a perdre papa nae. Alors ben émotion ezani tant boye bomoni Robino boye tant yo moko tala. Et peut-être ce peut déjà pas sur un comme là ya rozanga parents tant tala Robino elo nyoko loba. Oui, OK, merci beaucoup Naebi keso bomoni nga c'est-à-dire bomoni déjà Congo France. Merci encore à boss nanga monsieur José Didi Pumba pourquoi pas à papi Messi depuis le camp pourquoi pas encore à Mandela Mugonda. Nga vraiment on a kufeli maman te na kufeli pe papa te mais ça passe. Voilà c'est pour cela que kabola mawa elongo na Robino Mundibu tozo comprendre choc wana ya kokufela papa c'est pas facile voilà yango to kabola mawa on a la grosse
grosse milieu de la presse congolaise tout les là na bazo là et puis tout c'est la rappel na bazo c'est mais plus mingi lelo to ekolle là et longo na Robinho Mondibo a perdre vraiment papa na nga grosse milieu de la presse congolaise na bino comme conseil on a kopesa Robinho Mondibo azala ka fort donc c'est-à-dire ce marga ku feli papa viecilité nzambe wa kelaka papa nzambe wa kelaka biso nzambe wa kelaka pe Robinho Mondibo azala bon modo c'est-à-dire atalelaka nzambe wana azala jamais déçu. Ok, merci beaucoup pour comprendre que Grosse Molly a participé moi message pour Robinho Mondibo. Alors tu vas continuer quand on avait interviewé quand l'ingénieur Kelly. Et voilà, tu as peine DMC à Robinho Mondibo au bazar na matanga chiffre 9 bazar na matanga DMC boni. Ouais, bien de konanga bonio. Qui m'a lelo chiffre 9 mobimba bazar na bozana matanga. Alors ben émotion non nous nini oh ya matanga ya papa et comme libino na katsa mouvement. Bon, il y a des bossons dans le bas, gloire au Seigneur, pour nous amener à taper sa vie et puis il m'a sorango. Asali a payé me taper sa biso papa Kelembi hier et puis aujourd'hui a su papa Kelembi et puis il m'a dit pourquoi a su. Émotion dans les arabes pas que les artistes président Langai particulièrement Samuel Elua et puis ça a qui facilité parce que Samuel il a qui en pleine scène sur le podium en concert et puis à se tenir toujours fort. Il faut continuer le concert Tinasuka. On est en quoi il y a une formation. Ils ont l'accès au papa Tigela qui est un bon soldat. Pour les faciliter, pour les Samaliwa, on continue Tinasuka et puis informer Batukate, les Samaliwa, papa Koufaki. Donc, eux, quand les bisous, on s'en permet de courir parce que soit permettre de quitter tout le monde, papa. Alors, message nini au groupe c'est le président na yo Robinho. Parce que Kobung sa papa c'est pas facile hein. Ils ont leur mot ils a pas si vraiment pour à chaque fois comme on a un problème mususu o surmonter biso to ki mara pas papa pour to zwata moi conseil. Alors lelo papa zate président na yo atikali yemoko conseil ni ko pesa yi étant que moi na peu opesi comme sous président na conseil. Bon conseil au Europe ça président Langana le chapeau avec tout le respect parce que ça président Langai grand frère Langai ils a ka na koloba que Azala Makasi et puis à se distracter à continuer toujours à travailler comme se dire tout continuer toujours à résister à malam yam sala to salara parce qu'il y a déjà responsable passé à Kamakabato Belé à Jarabato Belé et puis à Tigali sous numéro 1 à famille de Kunza famille donc conseil européen ça y travaille toujours à continuer toujours à travailler respect pas Mikolo toujours la musique congolaise puis secret naïs quand ils à travail à continuer à améliorer et bah qui ça m'a toujours rebellé quoi. Merci beaucoup DMC na rolukayo eza matanga na roluko penato betali solo to zota 30 minutes ya betali solo ingénieur Kelly to continue na ba interview. Et voilà to comme ce qu'on a l'homme de Suema mon fait boni. Bien qui toko Suema toujours mais matanga. Vraiment to moni matanga pena noir to sentir mais lelo petit na Robinho abungisi papa moi mon repos na disparition ya papa na biso. Yango yaka moi likele mangapi na bungisi mama bayaki ngape moni na bungisi papa na ye. Donc vieza bongo mutaza mettre à souffle na zate un jour tu tigara mukiliango papa tiki biso toza na poste na épée à son âme courage na pese courage na fortifier parce que ce sont les choses vitaux il faut l'accepter tel qu'il est. N'être grandir pour mourir papa respectant donc on peut rien faire. Alors les lois total to moni vraiment entourage ya bateau Robinho azana bango donc soit na lobi bongo par rapport ya ba collègue na ya maison mère to moni moi absence na bango ezaka dû ya quoi les lois qui moko na bino abungi sito azui ba problème to mona absence ya baninga ezalaka nini te biso ya cla wenge moni bino ne besoin na registre d'appel ya bibembe ya koyeba nani akuzali nani akufi te boka na registre d'appel te ebembe to le la 1.3 Onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili ekumbamela yo mpo yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba alleluya amen alleluya amen kembona yawe Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo
ya banzela nanga mpe libota nanga yango ngai nazongisa nkembo lokumu sepa na yo. Alleluia, amen. Nkembo na Yawe, nkembo na Yawe. Alleluia, amen. Nkembo na Yawe, nkembo na Yawe. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga naloba lokumu ezonga na yo. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga naloba lokumu ezonga na yo. Alleluia, amen. Nkembo na Yawe. Alleluia, alleluia. Toyembi alleluia. Salokotanga na se asabdai na tete na ngai apisanga kombo sika ango na yembeli Yesuwe elika ya basantuwe na yemela na ye loyemuranga ya sika. Alleluia, amen. Kemona Yawe, kemona Yawe. Toyembi alleluia. Alleluia, amen. Nkembo na Yawe, nkembo na Yawe. Ndeko manyonso ekokomela yo zongisa nkembo mpe lokumu na Yawe boye nde mokokisi na nyonso. Maloba koloba eza nango ebele nayebi te na banda na wapio aloba pe nini na masusalaka mpo na nga osalelanga ya kokamwa osalelanga ya minene malobe mati motema yango nayembeli yo. Alleluia, amen. Nkembo na Yawe, nkembo na Yawe. Naganga taleluya wo. Alleluia, amen. Alleluia. Nkembo Nzambe na kati ya mboka elekelaka mayele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akweyisa engambe Goliath lolenge nini na banza na kati ya libulu Daniel akoma moninga ya bakosi lolenge nini na banza. Aujourd'hui, alors que les traces de larmes qui avaient coulé sur le joug des membres de forces armées sont encore perceptibles, que nous voici une fois de plus dans ce lieu pour rendre un dernier hommage à celui qui fut notre compagnon d'armes. Entre-temps, je vous donne un communiqué. Il y a 3 bus. Un bus de l'état-major général est réservé uniquement à la famille du défunt. Nous avons un minibus de corps de transmission qui va transporter que le détachement d'honneur et le corps. Celui qui est avec vous. Faites présenter les armes.
Merci la banane. Orchestre chiffre 9 alela ndenge balelaka na manote musicale. Orchestre chiffre 9 lela papa ndenge balelaka na manote musicale.